Ok, bandeko balandi baimboka baebumesana kolanda biso na émission na bino ya tango nyonso le diaspora debout. Toyeli bino susu ba masolo oyo bulingaka kolanda ba actualité ya mboka ndenge nizo lekana na mboka. En tout cas, nazo signaler bino que lolo tokozala mwa mulai po foto kota na mozindo vraiment to lobela makambo eza kolekana politique ya mboka na biso. Donc, pour aider bandeko pe baza misika, bao baza na opportunité à kolanda te, baye bénéfice que ni zolanda na nzela ya chaîne na bino moko bomesana kolanda le diaspora debout. Tozanga moko te, toza bongo na wabino molobeli ou bomesana kolanda tango nyonso na kati ya diaspora debout, wabino molobeli Anderson bala pabo. Toza na ebongo, lolo toko lobela mo makambo ebele. Ndeko Anderson mbote na yo mbote mopanzi sango Didier tosali mwa mikolo bele toleki na nini te bandeko baza kosenga ndenge nini boni mwa kimia boyo ya solo tozali kaka mwa ba empêchement moko mukie oyo ekangi biso mwata mukie oyo tozali komona na te mais tozali lelo toye liboso na bino nyonso poto solola lisusu nde tosololaka masolo ya mboka na biso. Ok, l'actualité oblige. Lolo tozolobela bongo réponse ya Fachi à Kagame. Pourquoi Fachi a répondu ki Kagame bongo bamusu balobi fois dima bamusu balobi soki nini. Et puis toko zongi sous réponse toko lobela sous réponse ya Kagame par rapport à réaction à Fachi na réaction ba congolais. Et puis la deuxième point toko lobela c'est éruption volcanique na Goma. Organisation nangoza ko se passer comment alors to kolobela pe yango ba avantage na désavantage zo likana kuna na Goma boza la toujours branché. Troisièmement to kolobela sur likambo ya nationalité non plutôt to kolobela likambo ya dialogue o ezali prôné par Vital Kamerhe na kati ya prison. Alors to kolobela asangisi na aller à Tundu, bandeko na biso ba Martin Fayulu ba oponi sur le loko dialogue pour avec Tshisekedi. Et quatrièmement pour nako suki sa to kolobela likambu ya faire bokecho ba kangiye ba refoulé na Kinshasa ou bien ezaneni. Nyonso tozo découvrir yango tout à l'heure na wabino molobeli Anderson pala Pablo. Sans plus tarder chers internautes tout na bongo mitunda na wabino molobeli leader Anderson que non a premier point to ebi lelo ye moto do lolo obongisi no mo ba matie malam réponse ya Fachi na Kagame ezalaki pona nini et pourquoi Fachi a répondre ye bongo Kagame asalaki nini au juste ya solo mopanzi sango na motuna na yo ya solo to pesa nanu mbote na balandi nyonso ya nabiso ya diaspora debout na mokili mobimba et ezaka kangai ya bino Anderson bala pabo leader ya diaspora debout na fandi na Afrique du Sud na ville ya Cape Town nde bisika nazali résident to pesi bino sombote merci na soutien na bino tango nyonso bo soutenir biso na ba prière na kobenga na conseil. Merci na répondre na yo mo lobelito mo journaliste monene ya mboka na biso na question na yo tuni. Problème ezalaki nini ezalaki o ezali organisation o esala makana France Africain o ba président nyonso ya africain pe président ya France ezali Macron bakendaki basangana ki moyen nini bakoki ko soutenir o ezali financement ya Afrique pour l'économie pour le financement ya économie ya développement ya africain ya solo tozalaki surpris biso nyonso to monaki raconte o ezali ya Kagame na président na biso Félix et Félix amekaki kotia o ezali Kagame kozongisa ye ko recadrer ye kozongisa ye na nzela et Kagame par hypocrisie na ye akendaki liboso ba média pona ko se défendre pona ko wangana que ye aza responsable ya baliwa ya bandeko na biso ba kufa na ST pe awangani ke na ST bandeko na biso batikala ko kufa te ya mona ba massacre te pe amona génocide te
tomoni ebotaki polémique na nzela ya ba média ba journaliste pe na nzela ya peuple congolais batu nyonso ba sepelaki na ba maloba o ya Kagame te parce que toyebi ke ye naza responsable numéro 1 ya liwa ya bandeko na biso ba massacre ozo salama na este. Par l'intelligence pe sagesse ya président na biso Fachi Beton na kimia na o azala kanango alekaki susu na ba média pona ko répondre sagessement na Paul Kagame kolakisa ye ke eza nango likambo se défendre liboso ya média te parce que toza na rapport mapping o esi ebima na kati ya rapport mapping et akiza o bato bazali responsable ya guerre ya bandeko na biso ya este ezali Rwanda Kagame na bandeko na biso moko ba congolais o bazali na kati ya rapport mapping ezoko condamner bango yango président lobaki eza nango likambo te ya koloba ya koswana mais eza likambo ya justice toujours la justice et salama et justice ne ekokata makambo eza tina te ke na lekawa na sala polémique na homologue na ngai Kagame mais toujours la justice ne oyo et tango justice ekokata makambo juger pardon bandeko tango justice juger bakokata makambo nde tokoyeba vérité te komona après na sagesse au présent na biso alobelaki na kimia nyonso mais message nezalaki tellement très fort et memi polémique et keiti na Kagame to komona Kagame aeko sala aeko bimasusu na média na pour la deuxième fois pour na ko reconnaître donc au cas tayote do c'est que Kagame a sali riposte donc à répondre Félix ou bien andimi à reconnaître mabe na ye wana mabete disons massacre ya Congo Kagame bango baza ba commanditaire ya solo ndeko Kagame a sali riposte te mais Kagame conscience na ye ezongi amonike azana nzela te ya kokima makambo oyo parce que ba problème oyo elati ye et yende aza responsable numéro 1 ya guerre na biso ya est oyo ba multinational ba impérialiste bazako utiliser ya wana na rapport na ye na kobima na lisusu na média pona ko nimake ya solo na Congo na République démocratique du Congo na est ba massacre et salama batu bakufa mais akimi yango lisusu alobi ke ba eza yete mutazali responsable ya liwa ya bandeko na biso na este kasi akize o ezali mwana na ye ndeko na ye o bango ba etizaka o ezali Kanambe mon mari travaille à silence na gouvernement na ye nyonso oyo ye a travailler na bango. Merci maloba mboka yo pona ko rappeler na bandeko na biso histoire ya este ebanda kala soki totali l'histoire wana ezwaki ampleur tango musée Laurent Désiré Kabila akotaki na mboka amemelaki biso ba Rwandais abotola ba Congolais na biso minduki ba minduki wana kenda wapi ba Congolais batikala sa minduki azwa ba poste clé apesa ngona ba Rwandais ba infiltrer armée ba contrôler est na biso wana bakoma ko boma population de façon que bango ba remplacer na ba nilotique na bango wana enfin que ba bande ba wi ko exploiter ka ba minéraux na biso le Rwanda comme premier pays producteur ya coltan do yango wana mwe andi ba massacre salama na este exact pona nini donc eko condamner mbala moko yango moni Félix pas répondre que sagement que non rapport ya mapping ezate Congo mutasala kiango esalama ki na ba expert na matière wana na ba américain eza bisote bango moko nde ba publier on de cela quelques années déjà donc to ebika ka un jour le bino mo lobel la biso andele vérité ko yebana et puis vérité sur yebani ba commanditaire nango ba ko passer devant la barre justice et ko zo opération omukamate mwana mboka ande nani Kagame atali bo albité tigana lo bakeno masque po akondimate batebele bozo condamner Félix papa ndele ozomonte ki bazo condamner Félix est-ce que Félix akondimake non est-ce Kagame ko angaka ndimake oui massacre salamaki na Congo poso kandimaki
mbele bangi ba nani tomona teke moyibi aye ayibi to mobomi aye abomi baye kotuna ye na pete anzimi moyibi to mobomi bandimaka soki bomemi bango par la force ezali ni force ezali justice itanga kokata makambo na ye lokola deja nza ba kombo na bango nyonso o etangama deja na rapport maping ya 2000 to banga te justice osala musala ba responsable nyonso ya guerre ya este bakokangama justice ekokanga bango yango toza koloba na bato boyeba ke diplomatie nyonso Kagame abeta asala po balongola Mobutu po ba humilie mboka na biso République moitié du Congo lelo yo toza na un grand diplomate Fachi Beton oyo azosala diplomatie koleka diplomatie ya Kagame a convaincre ba grand puissance nyonso ya mokili lelo oyo yende azali lisu ya Afrique pe espoir ya Afrique mobimba tozoyebisa na bato avant mandat ya Fachi esila Kagame akozala na CPI Kagame akosila akolimwa bakokanga ye ngai na bakisi avant mandat ya Félix esila ata esili lelo lobi omona Kagame okweya okay mulobeli toke bongo na deuxième point likambo yo sala biso passé biso aba diaspora awa tozolanda na mboka likambo ya éruption volcanique ninge esirpandaki bandeko na ba 22h bana basi balali bamusu bazana nzela bazozonga bandako ekwei donc bato akufi en tout cas ezelo moko ya mawa pe pasi mawa makasi mwana mboka yebisa biso likambo ya éruption ya Goma ezolekana ndenge nini na minute oyo sur le plan organisationnel évacuation, santé, manutention, donc tout one et sur lesquels il y a solo diaspora debout azope sa ba mes condoléances na ba famille nyonso oyo bakufeli bato na moment oyo difficile oyo tozwi na mboka na biso na kati ya ville ya Goma ba condoléances na bino nyonso toza ko se compatir na bino toza bon moko passe na bino ezali passe na biso ya solo to moni problème ya volcan oyo pe ya tremblement de la terre ndenge eye ebomi ebebisi ba bien mingi ya bandeko na biso lelo nde tozo senga lisusu na bana ya Goma nyonso botosa ba organisation nyonso oyo gouvernement abongisi po na bino ba soda to ba organisateur nyonso oyo gouvernement atindi kuna po baluka moyen ya kopesa bino kimia to ya kopesa bino ba place bisika bo fanda boye bakotosa bo tsa désordre te bo luka bilukela te parce que toyebi ke na kati ya Goma kuna eza pe na banguna oyo bazoluka ba profiter pour na kosala désordre mais soki bokotosa organisation ya gouvernement organisation ya ba organisateur au gouvernement tindi kuna pe na ba espace o bazo pesa na bino na bisika bazolakisa bino bokende kopema en tout cas ekozala malamu tozo senga na gouvernement tomoni impa na bino o bosali ya kolakisa bolingo ya kosunga bandeko na biso ya Goma mais boluka ba moyen nyonso o esengeli pona kopesa kimia pe ko protéger bana ya Goma pe ba bien na bango nde yango tozo senga penza na gouvernement merci pour l'organisation ya président na biso Fachi atindaki ba ministre merci na organisation ya gouvernement na biso na ba ministre nyonso bakedaki kuna po na koluka kotsakimia koluka ko protéger bana ya mboka tokata yo maloba te tomoni na ba réseaux sociaux tamboli comment se fait-il un gouvernement mobimba ba wario ba yebaki te ke no éruption jo salama ba matériel ezate internet ezate bon et c'est ça ya solo ou bien ça ndengeni te gouvernement na biso azalaki na ba matériel azalaki na ba internet mais moyen ya financement
depuis 7 mois déjà passé na gouvernement otozalaki nango gouvernement oyo utaki ko ya Ilukamba pepe ya Ilukamba gouvernement démissionnaire gouvernement ya bandoki gouvernement ya mon mari bango nde basalaki nini tango bayebaki ke bakomi na suka basali nini babomi ba organisation ba moyen nyonso oyo esengeli pona ko cheke to pona ko surveiller oyo ezali volcan yango omoni tozalaki susu na moyen ya kolandela volcan volcan penza susu te nde omoni makambo oyo eye ko surprendre biso nyonso même na gouvernement na biso parce que gouvernement ya Lukamba basi babebisaki nyonso nde sikoyo gouvernement na biso ebimisi ba moyen pe tozwi ba aide mosusu oyo uti na ba pays étranger o ba aider gouvernement pona koluka moyen nini ya ko surveiller o ezali volcan auto montagne oyo po makambo oyo ekoma lisusu te. Toujours rappeler le bandeko ba spécialiste en volcanologue ba déjà na Congo ba italien ba allemand baza déjà kuna mwana mboka eloko mususu tolingi lobela awa tomoni bakolo ba navi oyo ezo permettre bandeko ba se déplacer na ba Nord Kivu na ba Sud Kivu Bukavu kuna bakamati ba navi ro ba matisi yango ba prix eza moyen bazo sala commerce ou bien ndenge nini? Oui, eza moyen na bango oyo ba sala commerce maintenant oyo eza ta ya commerce te eza ta ya ko aider. Il faut tozala motema ya bolingo nde tozoloba na ba businessmen nyonso to ba homme d'affaires nyonso ya mboka na biso surtout ba oyo baza na Goma na moment oyo eza moment oyo ebino bozwa bénéfice ya 1000% te na business mais il fallait qu'il se compatir na bandeko na bino na pasi parce que bango ba perdre biloko na bango misusu ba perdre bana misusu bana ba perdre ba parents na bango mais il fallait qu'il bo consoler bango il fallait qu'il bo aider bango bokoki ko sala o bino bo salite elakisi motema mabe Kongola lingi ndeko na ye Kongolais te neli kambo ezoka musabiso olongoli billet zalaki na 15 000 komisha ngo 45 000 50 000 siko papo azana bana mibale bana misatu na mwasi na bana bakokende ndenge nini yango tozoloba bandeko na bino o bauti ko perdre a perdre tant su mbongo abombaki na valise a perdre ndako mobimba a perdre ndako mobimba eziki biloko nyonso ebebi siko mbongo ye akoya kofuta yo po yo déplacer to yo matise na kati ya masuwa to bato na yo akozwa yango wapi pona nini biso ba congolais tolingi ko edane te pona nini mutema mabe boye tozoloba na bino boyo kabiso bokitisa o ezali montant ya o ezali ya ba masuwa na bino bokoki kolongola ngo de 10 à 50 te 10 wana kutu ezana peuple belé bazana ngote e bongo botiela bango 50 bakozwa yango wapi boluka boye de peuple ezakaka peuple na bino ezakaka bandeko na bino nzambe ya likolo akozongisela ka bino ya mingi pardon bozala ba patriotes. Alors, toujours rappeler la bandeko, Mikolo ezali koya, gouvernement congolais et ko vendre sa système volcanique oyo na Goma. Sur le plan organisationnel, ba matériel spécifié et y est déjà et puis qu'au gouvernement commandé misusu, ba kozala na internet permanent, déjà barriéré, puis de quelques années ba personnel basali, bazo futa bango déjà. Et puis na ba nouvelle unité ba fictif bazala ki ba kolongola bango te mais ba ko régler kana bango ba kotisa bango pe fu ba stand yango ezala munene ba agent bazala partout ba landela ka mouvement de temps à autre éruption volcanique do esala maka après 20 ans donc après 20 ans sala makina 2002 siko e uto sala masuna 2021 et puis oyo salami oyo ezali montagne mer teo ya Nyiragongo eza
bana na emisatu wana ya yangonde salami. Yes. Donc eza vraiment ba fait makasite par rapport à 2002. Yes. Mais to yebite o ya mama na bango yepazo ya to yebite kozala ndenge nini. Yango le moni gouvernement et ba mesure ba précaution. Il faut ba évacuer no batu, ba bandeni ba wi ko sala, ba équipe ya régie des eaux eza en pied d'œuvre, ba zo ba installer, ba courant faisonga ba lobi dans 15 jours courant zozonga. Donc to moni pe service ya ba expert en volcanologue, ba expert volcanologue, ba outil Allemagne, ba outil Italie, ba yepe pour nous porter main forte na ba expert na biso congolais et puis ministre na biso scientifique pe azo vendre sa makambo. En tout cas bandeko to ebike e usala pasi modèle évacuation ezo sala mabusa tandaki na ngote to ebibiso moko ba congolais ndenge tozalaka bakolo baboke na gauche o kuna babandoke na droite bo mema mwana na maboko ya tiki na mwana donc eza un peu pas pour nous contrôler mutu nyonso moi mitu que ezalaki mike gouvernement tchanga na maboko abatu ba musupe ba se débrouiller na moyen de bord donc eza déjà moi passeport gouvernement de ça lança qui sirène a bêta qui alerte rouge de faut ba évacuer donc 10 quartiers où ezalaki na zone rouge baza déjà évacué to l'équipe bongo mwana mboka na likambo etali Fachi azolobisa na ba prisonnier to ebite eloko ni ne batami na sima wana mwana mboka azokofungolela biso mpoke sikoyo likambo ya dialogue o Vital Kamerhe alobi a partir ya prison na ye mwana mboka fungolela biso nanu yo muto yebi politique panzana no mpoke o expliquer na ba mboka bazolanda biso likambo eza nini juste ya solo molobeli na biso Didier nazongi lisusu sima nanu pona ko répondre pe ko yebisa na peuple congolais que gouvernement o toza nango eza gouvernement moko responsable eza gouvernement oyo eza irresponsable te eza gouvernement oyo eza na souci ya peuple pe tango nyonso peuple bakozala na problème bako gouvernement eza wana pona ko résoudre problème ya peuple ndo moni gouvernement ezotia ba moyen nyonso pona ko silisa o ezali problème na biso ya Goma ya tremblement de la terre pe ya volcan to koti na question na yo oyo yo tuni likambo ya dialogue ya solo bandoki ya Congo bazolala te butu mo itongo poko bazoluka ndenge nini o bakoko bebisa démarrage ya mboka na biso alire o mboka na biso ezui po ebima na souffrance po ebima na pauvreté po ekoma pays pe développé pays stable pays prospère bango bazoluka nini o bango bakoko sala po ba freiner ya solo likambo oyo Vital Kamerhe azosenga ya dialogue bakuta na ba leader nyonso ya ba parti ya ba leader nyonso ya politique ya mboka na biso bafanda na table moko po basolola biso tozotuna bakosolola nini soki bafandi na table moko eloko nini bango bakoko solola mwana mboka tokata maloba te est-ce likambo ya Goma oyo ezosenga likambo ifo ba acteur politique bavanda basolola pona unité nationale yango likambo ezokamusa biso muto nyonso amonika koiko aider bana ya Goma aluka ba ONG to aluka gouvernement apesa makoki na ye na gouvernement et gouvernement ekokomisaka o ezali ba bien na biloko na o ya kotinda po na bana ya Goma to bana ya Este ekokomaka mais ezali likambo ya dialogue te likambo ya dialogue to moni yango liboso na Ale Atunda o azali agent ya Kabila o Kabila atindaka po ayasa nini ayosenga dialogue basengi bamoni esimbite mwana mboka limbolela ba imboka bazolanda bazoluka bayeba Ale Atunda alobaki nini Ale Atunda alobaki moyen oyo ekoki kobimisa mboka na biso na crise pona koluka ko stabiliser mboka na biso ezosenga il faut dialogue esalama entre Kabila na Tshisekedi to entre FCC na Union Sacrée
nde ezalaki maloba ya Alain Atunda. Donc on dirait ben fort nous sommes président Fachi aseleke na mai bokamachu Kabila bozongisi bango normalement na scène. Bon normalement problème ya Alain Atunda ezalaki ke Kabila azonga na système Kabila azwa sous espace maboko na eli sous ekota sous na bien public to na politique na biso ya Congo. Mais président Fachi lokola za sage a rejetaki o ezali demande wana. To moni pe Vital Kamerhe aye azui même liloba wana yepe aye kosenga yekuto ake nango na nzela ya volcan to na tremblement de la terre oyo eye na kati ya Goma nde alingi apata ma na sima nango baluka moyen ni bakoyo ko aider bana ya Goma pona ko luka moyen pona ko luka ko aider bana ya Goma ezo senga dialogue te. Vital Kamerhe to yebi ba plan na bino o ni bozanango ete ko mona na suka o ezali Martin Fayulu aye ko ndima yepe animi o ezali proposition ya Vital Kamerhe poto kende. Donc azanango d'accord. Bon bazana d'accord parce que problème ezani groupe wana nyonso baza ba perdant tozui Kabila nanu o aitizaki Alain Atundu. Kabila zana perdant to moni Kabila ndenge a perdre nyonso a perdre peu pouvoir na maboko na ye parce que président Fachi na États-Unis tanga zaka na États-Unis alobaka nini alobaka na ko boulonner o ezali pouvoir ya dictatorial pouvoir ya Kabila ne o moni tangwa ye al kokisi pe malobane o alobaki a déboulonner Kabila na niveau nyonso na façon nyonso. Lelo Kabila a commis perdant azasusu na menae a mise na politique na bisote to na ba bien publicité pour na Kabila esili mweni bakola musa Kabila izaka na mwe moko na nzela oyo ya dialogue mwana mboka pona nini likambo etali dialogue ezalaka toujours na avantage ya ba acteur politique na biso ba politicien na biso kasi dialogue tangu muto senga dialogue ngelo banini senga ngelo bake partage ya pouvoir. Tant que nous kofanda bafandi basololi batu na batu bakoloba oni bango balingina oni ni bango bazo mona. Siko na kati ya dialogue engelo bateke mutu moko soko ye na makambo ba oponaka ya mutu moko te. Il faut bazwa ndambu ya côté gauche pe bazwa ndambu ya côté droite. Bazwa idée ya côté gauche, bazwa pe idée ya batu ya côté droite ne bako sangisa ne babimisi o ezali accord moko ya sika o ekoko tambusa na pouvoir o ekoya après dialogue ndeti na ya dialogue ezalaka yango wana Kabila batami amoni ka perdre azolinga azonga koto yo Martin Fayulu a comprendre que azali perdant na makambu nyonso aluki vérité des îles et simbité abengi Fachi marionnette président étiquette patin nyonso oye alobi mais aye ko comprendre lelo ke yende azali perdant sikoyo po aluka ko profiter il faut akende akota na dialogue koto lisusu nani moyibi na biso nani voleur national aza voleur national ayiba bien biso peuple congolais Vital Kamerhe mais nde batune balobi jusque là ba prouver yango te bango ne mutu bakoka ko se défendre te ba juge balakisa ba preuve nyonso o ezali détournement intellectuel détournement intelligent oui balakisa yango biso to mona to landa yango pe mutu nyonso ayebi ke Vital Kamerhe ne azali moyibi ayiba sikoyo po ase sauver na dossier na ya ki muibi ayebi ke soki ake na justice ba kondana kaka ye ata babandeli jugement ngo 1000 fois ba kondana kaka ye po ba preuve ezali pe yenda zaki responsable ya programme ya 100 jours yenda zalaki manager ya solo problème eza nini azoluka siko asala nini akima yango na nzela ya dialogue nde bakoloba nini ba dossier nyonso ya kala tolongoli yango totie yango pembeni sikoyo tokende na makambo ya sika nde eloko bango bazoluka dialogue
po bazwa souffle ya sika. Mais biso peuple congolais to boyi makambo ya dialogue. To boyi makambo nyonso to moni crise na mboka na biso ezate. Dialogue nyonso zo memaka crise na mboka, ezo bénéficier na peuple congolais te. Yes. Ezaka ba accord na bango. Yes. Est-ce que loko ebatami na sima dialogue ezate po ba faire échouer c'est Félix Tshisekedi? Normalement, problème ongeza yangwana, bazwa misala nyonso yo présence ya sali, baboma yango, babandela lisusu oyo bango bakosala ensemble po bakesi na bango, ba problème na bango basala nini, ba anile yango balobake waneza le passé, tolongoli yango nyonso, to bandeli via sika po to mema mboka na lolenge o. Mwana mboka, est-ce que un prisonnier politique ou bien prisonnier na kati ya prison est-ce que la président de la République par vidéoconférence? Nani to mona ngote na mokili. Et ça la mboka ni. Ya solo mo lobeli ya mboka Vital Kamerhe azali prisonnier politique te. Vital Kamerhe azali grand leader ya politique ya mboka na biso, mais à côté prison na likambo ya moyibi. Wow. Ayibaki, a détournaki, yangwana bakangiye, bakatelie 20 ans na ye na kati ya prison. Merci mo lobeli ya mboka. Ah. Bana baimboka eza bongo pasi pe mawa kotala likambo ya Congo. Pona ngai na moni ke no ba politicien batali ba liro Félix azokene nango azokene na ko resure. Donc so to vandi kaka boy to kozali banda ya masolo. Yes. Donc vous mettez ça la nini biso nsto kota na masolo comme ça gloire ezala ya biso nyonso. Kozongisa Kabila lisusu na kati ya scène politique. Donc eza pasi eza ko bomba juste Congo double. Yes. Basala kitana bango esili batika pe fachi asala tana ye etika okomisa Congo muto opa koya na sima après 2020 ou 2028 ye passe la Congo place wana asala pe na o ezali na nini pona ngai le mieux à faire ko sala ba déclaration ezaka rakeno ngai na ndimi na soutenir peuple congolais na proposition na ngeza boye eza bokete o wa fiche boye na bo non to za nango d'accord te pona ko sukisa na muito komi ko koya déjà na suka. Moi na mboka expliquer non ba imboka bazolanda biso les chers internautes bazolanda biso après likambo tremblement de terre tout ça bon likambo ya faire bokechu oh Félix mutakangisi ye oh Félix afingaki Kabila na poto asalaki ba marche mutu mo kangaki azalaki te mais comme na tour na ye akomi ko kangisa batu na poto moi na mboka faire bokechu za ndengeni ya solo molobeli ya mboka biso tozaka kapona kolobela bino ba landi ya ba mission na biso pona ko expliquer bino ba information nyonso nde tozoloba lisusu na Vital Kamerhe zongisa bozio ya peuple oyo yibaki na place oyo osengaka ba dialogue to omemaka biso na distraction toza susu na temps ya distraction te tozo senga na yo zongisa bozwi na biso peuple congolais aza na posa ya bozwi wana pour gouvernement et travailler mboka na biso et comment développer ya solo problème ya bokechu et ezali problème ya président Fatite problème ya bokechu ezali problème oyo bakenda ko sala désordre na concert ya Fali to mona ndenge batumba soki babengango Gare de Lyon na ville moko ya Paris ya France babenga so Gare de Lyon so Gare de Nina wana nazobosa na me koya to ko expliquer bino kombo na peut-être Gare du Nord. Gare du Nord, oh c'est comme ça to koloba mais et ça la ke ba oyo baza résident na France bazaki interpellé na justice ya France babengaki bango bakenaki misusu bakangaka bango bakotaki na kasho na kati ya France basambaka bazwaka ba juge bazwaka ba avocat na bango basambaka et justice e condamnaki bango bafutaka ba amende o esengelaki bafuta ba liberaka bango mais bakebisaka bango bapesaka bango ba mise en garde ya kosala susu désordre to ko participer na ba groupe o esalaka ba désordre ba marche o ememaka désordre panza biloko bakebisaka bango yango moni ba mingi na bango na kati ba marche na kati ba manifestation bayaka susu te mais ba pusaka baninga kotinda baninga na ba erreur o bango bakoyaka nango ne problème wana esame tango esalamaka ba bokechu ba lokola bazaka na France te ba bibaka na France bazongaka na mboka na bango parce que bon bafandaka na Belgique nzoka dossier wana efanda etikala na kati
ya justice ya ba français pe service ya sécurité ya France etikala na ba kombo ya ba boketu elukaka bango. C'est-à-dire service ya renseignement ya français. Yes, service ya renseignement. Merci molobeli monene ya mboka. Service ya renseignement ya France etikalaka na ba kombo na bango na ba photo na bango elukaka bango. Siko tangu boketu ba yo kake président Fachi azoya na France. Balingi siko ba s'organiser pour baya ko marcher ba sala ba marche na bango ba trouble na bango nde ba salaka nde moni bango ba longwaki na Belgique nde nazoloba nani ndeko na ekutu eso atimelaka ngo deja atindi boketu na erreur ye eso akimi ya tigaline na Belgique aboyi koya tangu boketu azokota kaka lokola service ya renseignement ezalaki deja na bakombo na ye na identité na ye nyonso nde service ya renseignement bakangaki ye bazwi ye bapesi na police amemie nde moni bakangaki ye baye kofongola dossier na ye na dossier na ye tomoni premier jour akendaki kosamba après kosamba tomoni bana bandeko na ye oyo basalaka na bango ba désordre oyo basoutenaka bango na ba désordre oyo basalaka basepeli misu bameli ba champagne balobi boketu aza libéré. Oh, mais biso to kamo to lobi mais bango bazoloba boketu aza libéré mais na ba film na bango na ba vidéo na bango tozomona moto aza libéré ye moko aloba azate boketu ngo ye moko aloba to luki to zeli aloba apesa ta message to tikali komona message te nzoka ba juge ba fandelaki makambo ba moni ke dossier ya boketu eleki makasi mingi nde ba fandisaki ye ba yaki ko reporter ko rapporter o ezali dossier yango nde batindaki yango na mardi o elekaki dati na bosani na yebike yo molobeli ya mboka oyebi badati ba nyonso te wana batindaki na Belgique te batindaki yango ba rapportaki yango po na deuxième audience na deuxième audience wana tango lisusu boketu aye kosamba par rapport ya kosamba na ye ba moni kosamba na ye ezalaki bien te akokaki ko se défendre te akokaki ko se justifier malamu te koloba solo to kondima akokaki yango te batali ba moni gravement ya dossier pe ya problème na ye balobi lokola za résident na Schengen aza résident na Europe bakoki kozongisa ye mbala moko na Congo te il faut bazongisa ye na pays na ye oyo ye aza résident na Belgique kuna na justice ya Belgique ne bakokata makambo na ye nde monaki bapesi balobi de 28 jours à 90 jours na katikati wana nde bakoki kozwa ye bakotinda ye na Belgique na justice ya Belgique na kati ya justice ya Belgique nde kuna bako juge ye e luo mine mibeko nto nini décision nyonso o bango bakozwa wana eko dépendre na justice ya Belgique po ye azala kuna tango bakozwa susu ba décision biso tokozangaka te koya lisusu kopesa bino susu sango ya mwana mboka boketu wayambo molobeli wa mboka naza na mutuna moko ekomeli biso awa est-ce que eloko basali boketu eza acharnement te po parce que eloko basalaki na fali po poso batumbaka bagarde nord so bagarde lion ko bamituka babandaki kobundela mboka siko lelo pe eza cause na bango eza normal pourquoi pas Congo etie mabopo bazali pe bato babandaki kobundela mboka siko lelo yo bazo continuer na liti na bango wana siko ekomi mabe na ndenge nini. Oui, tokoloba baobundela mboka eza grave. Bango baza ko bundela mboka te. Bango premièrement baobundela bangunda na bango, ba document na bango o baza nango na France. Parce que o baza nango na Europe, na France ka te ma Europe mobimba. Parce que mingi na monde o biso peuple congolais otobima mingi tozwa ba document na mboka mopaya na kombo ya parti moko eza IDPS. Lokola IDPS wana lelo akomi na pouvoir. Sikoyo tozo banga baya obenga biso baya koloba na biso ke
bino bokima kia bolobaki ke boza ba membre ya IDPS nde topesa bino ba document parce que toyeba ke IDPS ezalaki na opposition et ba président nyonso oyo bazali koleka na mboka na biso bazali kobundisa oze IDPS pe konyokola peuple congolais parce que IDPS nde eza majorité ya peuple congolais ne pona ko protéger ba ngunda na bango nde omoni ba komi ba balukeleli président Fachi parce que idéologie na biso bitumbezala kinini Kabila alongwa soki tokozwa nzinzi congolais fourmi congolais PC congolais toko ndima toko soutenir ye azwa pouvoir mais le au président Fachi o aleki nzinzi congolais aleki PC congolais azui pouvoir o azana amu pe azo sala makambu oyo eza komonana azana souci ya kobongisa mboka na biso Congo mais toko telemele pona nini nde omoni bango sikoyo lokola ba mona kindengona bakoki ko perdre bangunda na bango mikanda na bango nde babandi ko sala sukoyo désordre contre ozali IDPS contre ozali président Fachi nde bazokoya na makama parce que batondisa mi na haine pe na jalousie kati na bango combat na bango eza nobleté. Merci mon ezo sala pasi ba imboka to komi bongo na suka prochaine émission to vendre la susu du solo bien to lobela ba imboka pourquoi bazo bundisa Félix Tshisekedi iloko niti sele bazo reprocher Félix Tshisekedi na eloko nini donc to kobete la ngo société prochainement na bitu na émission na biso to lobela ki bongo ba makambu ya éruption volcanique na Goma ba expert volcanologue bayaki to lobela ki bongo ba organisation ndenge zo lekela to lobela ki bongo réponse ya Fachi na Kagame puis réaction ya Kagame to lobela ki bongo dialogue oyo Vital Kamerhe senga ki puis Martin Fayulu andimi yango ale atundu balobi soki 2023 leki donc élection salamité donc bako obligé il faut bango pe ba kota na scène politique ba kota na gouvernement donc to lobela nde to yokosuki sa bongo na affaire ya Bokechu ba imboka to komi na suka maloba ya suka pona émission oyo et pas ya leader na bino andele mwambote na batumi balemi sato ekosala mwa malamu ya solo tozo senga kaka na bino batu pepe congolais pe balandi nyonso ya diaspora debout bo s'abonner na site na biso o ezali ya YouTube o bozo mona pe numéro na biso nde ezali wana soki boko benga ko koma message commentaire na bino nyonso ekosala biso bien to pesi mbote na balandi nyonso na pepe congolais to pesi mbote na musika na France na ya Jeannette Pabo pe na ya Rose Pabo na Congo na pesi mbote na oyo ezali ya Putu ya Polina pe ya Bea ba mbote na bino na musika na pesi mbote na États-Unis na ya Sophie na Malorette na Man pe na ya Benedite bino nyonso na États-Unis ba mbote tozo bunda kaka tozo continuer bitumba oyo to okene na suka to yebike premier mandat oyo président Fachi akoresi pe to pesa e deuxième mandat lisusu po amema mboka na biso na likolo pe apesa mboka na biso valeur to zongisi lokumu na Nzambe pe tozo ko pambola mboka na biso République moitié du Congo oyo ya musée Aidi na bala o aza père ya réveil ya mboka na biso Congo na biso o ezali ya super héros national papa Etienne Tshisekedi mama Marthe na mosika o to bengi mamu national mama na biso nyonso to pesi mbote pe ba bon anniversaire parce que o ezali moi ya anniversaire ya mama Marthe Lusalu Tshisekedi ba bon anniversaire na yo biso bana na to lingio toza sima na yo to kutani mbala sima nzamba pambola mboka na biso to kutani bye. Ok, chers internautes, comme bongo na suka wabino molobeli DJ, to pesi bino susu mbote, bo partager émission na biso. Soki nkolo azongi lobite, to ko susu émission mususu pona likambo Italie Congo. Bye bye.